Bonjour, mbote na bandeko na nga nyonso, mbote na bino surtout bolinga mama Eliani, tout na pesi bino mbote mingi, ndenge kaka na bake allo, bonjour, bana bobenga ba mama pe bobenga ba papa, émission na biso ngwe bandi pour parler pour le mariage. Ensemble, sur ma Eliani, j'espère que vous allez bien. Ngai ça va, nzamba zo batela kimia na kati ya libota ezali. Alors bino ndenge ne faites-moi savoir si vous allez bien. Ndenge ngana bino to mesana ko subscribe na ba commentaire, bo chela ngaka na ba commentaire. Nzamba za lokumu soki boza malamu, oyo soza na problème, azana ba situation ndenge na ndenge na step ke luka nzambe parce que yende mopesi na nyonso yende ka solution na makambo nyonso ya ba problème na biso. Mama Eliani tu na yeto sola mwa mukie na mabota ndenge na mesana ki to ba émission na biso ezalaka ya famille to sola na kati ya famille émission na biso na baka tant tozaki na tant to lobi ki préparons pour le mariage ezali ko préparer ba o baza ko kende pe côté ba o baza déjà na kati ya mabala même ata soza divorcer profiter na maté ya mama Eliani parce que un jour ekosonga yo kaka. Même aux femmes seule, profiter la matière maman Eliani to un jour et kosonga yo kaka. Wana na pesi mbote na bino nyonso to bandeko to bolinganga. Merci monsieur to bo disposer ata na bino pona kotala to pe na koyoka ngai. Mama Eliani to leona posa to sola mwa muke, to solo la penza, mwa mingi te. Masola leona osola mingi concerné mingi. Papa so ba papa eza ba mibali na biso et on to benga ka bango ba papa to pesa ka bango ba respect et on to benga ba papa parce que ba maman ya biso na kati ya ndako bazo benga ka ba papa biso kaka papa biso pe tozo ba bonne habitude ya ko benga ka mibali na biso ba papa mais ngo yanga na benga ka fumu kanda na benga ka chéri le bata yaida Elio ayo koyibisa ta mutu mobali elle ba yaida nanga yaida Lusamba Pascaline ma grande sœur, je te fais de gros bisous. Ba papa bo fongola mato ilelo bo kangai wabino ndeko mwasi ngai wabino mama Eliani tu na ko sona bino ba papa mutu soko lingo se faire respecter na vie. Il faut en avoir rigueur, il faut en avoir principe. Mon tout ce que l'on se faire respecter dans la vie, il faut en avoir, il faut vivre un chantage té, il faut qu'on s'appelle laisser allaiter. Ba mboka oya poto tozali esili sa batu mingi respect. Batu mingi na mboka oya poto respect na bango esila. Esila pona nini bango moko ba misi sa respect na volonté na bango. Eza na ba oba misi sa respect na volonté na bango. Eza na ba oba misi sa respect ta mosusu pe pona passer. Na la Bible pourquoi na Bible parce que na mboka poto tozali ndenge biso moto be yango ezali mboka ya basi na bana mezaka pona basi na bana te ezali pona batu nyonso ezali pe pona mibali ezaka ka pona basi te ezali pe pona mibali pardon la nko lobake ba mibali nyonso baza kotala nga ba papa oboza kotala nga boza la ba responsable mobali linga ozala na ndako eza na kombo na yo mobali linga na boîte aux lettres na yo ebanina na kombo na yo monsieur Nitu na sima nango ekolanda madame Nitu mukendi il faut ezala ndenge wana pona respect na yo ndenge nga soki na boîte aux lettres komona ebanina na monsieur Nitu et qui kosuka na madame Nitu après to cheba ba sous couvert na la Bible parce que basi baza na facilité mingi ya komanke mibali respect na si ba mama o ba otanga lelo mingi ba vous d'accord na ngati za problème te na éducation so nezala kate na ba ki mama Eliani tu awa na émission na ngaza pona obebisa te mezakande pona kobongisa. Ba mama mingi baza na respect mususu mingi te envers ba papa mais oyo nyonso na ko s'adresser mingi na ba papa bino mibali nde boza kolinga basi ba banda pe ko manquer bino ba respect mobali kende musala mobali zala responsable mobali soko ya ko boka ngunda oza na foyer vanda kaka na foyer mukolo nzamba ko sunga yo ozu mukanda na yo okobima ozu oyo aenda ko kiko vanda tango ko zonda ko sala nini ozo mwasi aya ko kota na kati ndako na yo mibali oyo mingi ba vanda kana ndako ya basi baza maltraité donc on a ko les femmes battues beba ki mibali ba vanda kana kwa basi baza ba combattu baza pe maltraité mais parfois baza kanelo kwa osalaté ba mona kaneni basalaté ba vanda kaka po atali na okende wapi nani maka ba bêtise nyonso moi ça sali bo ani ba bêtise eza na basi ba maltraité mibali basi ba finga ka mibali nenga osakana te bazali mona penza abosa ni penza ke waza mobali na ngai na makembe se tozaka biso mibale na lié sacré kono tozaka biso mibale yenda yebi ndenge na zalaka pena loba mona ka boklo na blandi na bengi o mama olobaki boye na landeko na makeup na makambo ya département mama olobaki bo blandi kotala makambo nanga te so mo makambo nanga ezo salo bien te na mato blandi kotala te pardon zape ngai wana na olobela bokilo nanga za mwasi ya mwana nanga mobali mwasi azofinga mobali azobosaki mobali oyo azofinga aza mobali oyo ayebi ndenge azali na système ya Adam na Eve azobosa ke mobali onde abotisi bana azobosa ke mobali onde apesaka bilengengeli na kati ya lié sacré bilengengeli nge mobali mutapesa ke soko abandi ko finga mobali wana okondima te ke mama oyo ngolaka bilamani na miso ya papa oyo
botala niveau ndenge nini mibali bamona passe eza na mibali baza ko souffrir na mboka poto ebele ya kishasa kuto amo basaka mwa teche bike basi baze ebele wa ngwe koto ya na koto kote kuna mibali mingi baza ko souffrir pa basi ya kofinga mibali baza makasi mais papa soki moi ça fingi ko laisser faire ko se laisser faire te moi ça beto mbata moko papa beta eta misatu tanya beta nika yango penza ba bomba tata misatu ko se laisser faire te pour zangi mukanda ko se laisser faire te pour zana ndako te pour zova na ndako ya mwase un jour nzamba ko sungolonga na ndako ya mwase ko na ndako na yo mais dans tout ça ko nazo beta penza lo laka na ko beta penza lo laka na avion peso leka mikolo ba avion ebandeli eloko penza na ko beta lo laka penza ezaliki mobali linga ozala na ndako eza na kombo na yo ba papa obolinga kende ko fana na ndako ya basi bosala ngele bosala tension basi mingi boyebi pourquoi bozaka mobali na vandi ne penza na tango pasa simizela kei munoko na lole moyo nze mwa mekala bezani nini kaka pona lolemo mobali akimanga etenga fumukanda za kaka pona lolemo mobali akimanga lolemo baboti babetanga kaka pona lolemo yo kaka bato mosu bankesaka makambo na mitema lundi ofingi mardi bobongisi mercredi ofingi vendredi bobongisi samedi ofingi dimanche bobongisi eska mobali avandi azolingelo bula bomona ka basi mi bakoma koleko mobali na vanda kikimeke kindeki suite ya ba comportement ya ta musuka ko finga osalela nga pele ko te boni boye peko wana so kande se mati abosani ke bana baza wana abandi ko finga mobali na miso bana osalela nga pele ko te nina ngo boye ko boni boye nina ngo na biba nga teleke muziki te pona yo kelo ngo yo pesa nga na kata ndako tikela nga makelela alungola nga kuna kelemba se muna tonga osene sutwa na bana bazo mona ndenge nyozo ko vivre na papa to ndenge nyozo ko vivre na beau-père na bango baza ko capter voilà le to komi na bana ba 6 ans ako finga tata mobimba oya moni passe penza asala pompage penza na mukongo na semence bimi po yo bota mana mokili ata peso ko za ayete akokosa pe azana ba oya ye au mwana muke 6 7 8 9 10 ans ufinga tata mukolo imbécile na condamner mwana ta parce que imbécile mwana yoka kango pa ya mama tango mama afinga ka tango mwana saka nini mwana yokaka ndenge mama afinga ka imbécile mwana ayokaka ndenge oza kofinga imbécile oza gaillard zéro oza gigolo mama gigolo ngo bengana yakende yo ozofanda na gigolo ndenge nini ozofanda na gaillard zéro siko poza ya kotula po ti ofanda na gigolo ofanda na gaillard zéro parce que oza ya kotula po so ozaki ya kotula te ongofanda na gigolo te ongofanda na gaillard zéro te yango boza komona bato mingi okikuta mwasi bana 5 bana 6 bana 7 bana 8 o mibali bayaka bakendaka po ane ta musukaka mpona lolemo na ye kaka maloba mabe na kati ya monoko mwasi abongaka na maloba ya mabe te mwasi abongaka na maloba kitoko Bible lobi malamu ndako ezanga viande mais ezala na maloba ya kitoko ezala na kimia kendako ozopesa mobali voiture atambolaka nango olesaka ye semule na liesaka kutu ntango mataka penza omati penza mais mobali na kati ya motema azolingo kaka te mpona nini mpo ozopesa respecte ozoyeba korespecte te ozoyeba kovanda na ye te mobali azosala nyonso mpo alinga yo mais soko akanisi kaka mpenza mobali mosu abike mama ele ya nitu oyebi ke er mona oluka réconciliation na mona so na kanisi ka ndenge afingaka nga mama te mama eleni tokoza ozala na mwasi ka boye na liesaki mpe linyoko mpe esali nango mpe mosala nango bi ete enyoloki nango mpe bien mais soki mafinga ye na moto omona mpe pongi esali nini eye nango apres lobi mobali yango aza ya kolemba mobali yango akoka te eza otraumatize na mafinga na yo kofinga na yo eleki yango elembisa ye makambo nyonso tu elembisa ye na misisa ya nzoto mpona nini mpona kofinga eleki natunaka basi oyo bafingaka mibali eske boza sike bamama oyo babota bino bayebisa bino ke mwana na ngai na libala okende kuna kende kofinga mobali botala boni basi boni bafingisi bamama na bango na bandako ya mabala ya mwana soki oza ndako ya libala mwasi obalisi mwana yo mobali nanga afingi oloba finga oyo afingi yo mama oyo te afingi nga na foti na ye te afingi nga na foti na yo mpo olakisa ebizaleli ya mabe olakisa bacomportement ya mabe yango mobali nanga asali nini afingi nga babiso oyo tofingisi baparent te mpona nini babiso oyo tofingisi baparent te mpona nini mpo tolanda la lettre ta bazoyebi soki libala ezalaka boye faut pesa mobali respect barespecta biso babenga mobali biso bato tobenga mobali mfumu elakisi mokonzi biso ba mama biso ba batuna kate mobali na yo na tshilo baba bishifu mweba boni mokonzi na yo ça c'est les mamas luba qui ont des valeurs le vrai valeur ya baluba akotuna te boni mobali na te atuna ngona tshilo ba bishifu mweba boni mokonzi na yo wana de vraiment ba mama baluba openza bazana ba vraiment ba valeur ya ba mama baluba ndenge batunaka
Pour nani ba benga mobali asa mokonzi pa. Oui. L'homme est le chef de la maison, maman. Ata yo za kolesa yo za koleta za kaka mokonzi ya ndako parce que nzamba saka liboso Adam asima aye kosala Eve. Koma kaka mobali atikanga esa ka pende ngene oza pe na bana 8 9 10 batata 5 7 8 9. Eza pe moko peza dinte to boyite ki ba divorce ko na ba ndenge na ndenge to boyite mais moko buntu fo mitala nanu pe nanu yo moko nazala ka ndenge nini po ba comportement no ya mabe fo ba peske na kana ba camarade na kati ba ndinga na ngala za ndenge nini na kati ba ndinga na to viva ka ndenge nini maloba na nga eza batu mususu bo na kati ta ya groupe soka nga funga na mnokola bo bandiko ba tango ko ba susu nini. Alors tu as une émission de monene to ça dimanche sur l'impolitesse ya bana, éducation ya bana o lelo baza ko tema baza ko finga ba parents. Moi na soki na 8 soki na kaka boy imbécile. Il faut le faire hein. Ngaya ta mobali na zakana la lié sacré faut mukanda jamais en aucun jour. Na ko sali kamba bo faut mukanda na ki finga. E ba nini? Quelle éducation? Wone uti pa mambu inanga? Ha edikanga bongo te? Non, jamais. Moi na za ko finga papa imbécile. Bota na no degré. Mais moi na wana imbécile na fingi papa pamba te quelque part amona ka mama tango finga ka topé ayokaka. Donc musika te. Toza na bino nzamba bata biso dimanche na live. Tokuta na dimanche na live. Toko solola na bino nanga toko solola nzela moko. Toko solola ba papa ba mama o ba finga ka mibali. Ba mama o ba finga ka mobali. Est-ce que so mobali azenge mbongo fo finga Pona ni o cheke na kati ndako no bika na mbongo te. Ocheke pona makembe c'est pela na lieu sacré kas olinga ki pona lieu sacré mais c'est pela na lieu sacré ko finga ete po azangi mosolo ba finga ka mobali te mutu soki na kufite ba finga ka ete mutu soki na kufite ba finga ka ete surtout mobali ba finga ka mobali te oyebi kushanya mibali eza mabete mais keneka na fête moko vanda otali koto Pierre obima na Pierre otali koto obima na Jacques otali koto obima na Job otali koto obima na Jacob otali koto obima na Marc otali obima na Isaac oyebi nengo kopola ata bato bazana bayebi te situation na yo mais yo moko kati na okosali ne okopola koma lokola mbisi ya Thomson batie na moi epoli déjà kofinga eza déjà éducation ya mabe yango batu mingi ba fingisa ba parents na baona ba mabala mama amina sa oboite mama boke fingisa ba mama papa ba finga ba onte boke fingisa ba mama nzoka bino moko bozana ndikpo na ebite en tout cas na koloba mingi te na bombi na bino surtout ba obotala kanga to yoka na rendez-vous na biso nzamba sunga biso tokutana dimanche na 20h30 tokoza na live tokosolola ndenge nini bana lelo bakoma na facilité ya komanke ba parents respect bana bakoma kofinga ba parents bana bakoma kotonga ba parents donc c'est choquant moi na 10 ans ake finga papa na imbécile ata papa na botie taza mobali ya mama na azaka ka papa parce que yenda zaka na mama na lieu sacré za papa kofinga imbécile eza choquant quel que soit problème ndenge koki kozala mais moi na mukim déjà nde toza na droit d'aînesse toza la droit de biso nde tokoni na quartier ata yaya lekoka na ina ne dezaka yaya intel boa papa moko te boa mama moko te mais mama abino zo biso déjà que omoni wana za yaya papa baninga za papa mama baninga za mama yaya muninga za yaya leki ya muninga za leki biso tokoni na ba valeur biso ba bantu poto edikaka te ekobaka ko bana poto déjà paradis kaka bana poto te bana poto yango wana tomonaki bana poto kana confinement tomonaki na nini na epine viltanes mwana bomaki mama na ye simple discussion ka pa banda ko discuter mwana sa nini abomi mama lelo mama koti na sa mabele mwana na prison mama kota na sa mabele ngai mwana ko kota na sa mabele te jamais mama koti na sa mabele bakangi mwana via mama suki ka we katani ka boy pona nini ba laisser aller oyo boza na mwana bana bana poto na bota kaka mwana moko mwana na bote na pasi nani ayebisino ke bato babota te bafifaka te bosu bamona cimetière moko bakikunda bato babota na babota te ezalaka te na bota mwana na pasi mwana ya pharmacie na luka traitement mwana kosimba te na luka traitement po te aza kaka mwana lokola bana nyonso moto aboti yesu na mokilo aza te mwana nyonso aza mwana asali neuf mwana bumbiso soto nena aka ndoni kaka mwana bimi bamuso botemi na césarienne bamuso bota vabas mwana aza kaka mwana obota koka obota baba obota kizenge obota ndundu bango nyonso kaka bana mwana azaka supérieur ya mususu azalaka te ata soko bota mwana moko na bota kaka mwana moko ebota te ebongo ba oba bota te ba bato te
ndenge mwana aza kofinga papa imbécile, ndenge kofinga yo mama, ndenge kofinga mama kulutu, ndenge kofinga mama leki, ndenge kofinga libota mobimba. Parce que ebandaka na 1 ekomaka na 2. Lelo nasuki elika wana. Rendez-vous mupaki mate. Dimanche bino bolobi ngana lobi. Bino bolobi ngana lobi. Mais mingi bino mibali boluka kabanda kuna bino bovanda ka mobali zala na ndako na soko ozu mwasi ya kokote pa na yo. Soki mwasi azovanda na ndako na yo akozala mwa respect po afinga yo parce que eza mawa siko botaka bafinga ndeko ni tonto koma ko basemeki semeki ni akosepela ke mwana finga kinde kwa kinde kwa mwa penza ke mwana ndeko na yo afingi ndeko no aza mama neto papa ne mesali yo paso bimé non ona za ndeko nanga mwana ko finga ite pona lelo to soki sika wana dimanche nzamba songa biso na 20h30 to en live to kosola sur éducation ya bana sur baso ba vandisa mbela bandaku baso ba benana mibali na ndaku mibali bakimaka basi donc to kosoka makamno se tali kaka famille dimanche pona lelo kana na ba que Dieu vous bénisse, God bless you, mungu abariki tatanza mkalusa kumuna nzamba ni beshane bana betu bons, bye bye.